Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour matérialiser la vision de Papa Simo Kimbangu, un grand orphelinat sera construit en RDC, dans le Congo central, en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem. Cet orphelinat accueillera 350 enfants, dont 50 d'entre eux porteurs d'un handicap physique. L'orphelinat sera composé en U, donc partie gauche accueillant de petites filles, partie droite accueillant de jeunes garçons. Et au milieu, nous accueillerons des enfants porteurs du handicap et des personnes vulnérables dites du troisième âge. Les enfants bénéficieront d'un encadrement spirituel par le corps ecclésiastique et aussi d'un encadrement social. Entre autres, nos enfants auront la chance d'avoir un atelier d'apprentissage en coupe et couture, un atelier en pâtisserie pour apprendre la pâtisserie et aussi un atelier de cordonnerie. Entre autres, les enfants bénéficieront d'une salle de sport où il y aura une salle de basketball, où il y aura une bibliothèque numérique et aussi une bibliothèque physique. Entre autres, une grande salle de jeu où les enfants pourront jouer à leur guise en dehors des heures scolaires. En construisant l'orphelinat Papa Simo Kimbangu, nous aidons directement l'État congolais et aussi le chef spirituel, sa divinité, Papa Simo Kimbangu Kiangani, qui est le président membre fondateur des œuvres philanthropiques et humanitaires de l'Église kimbanguiste. Pour réaliser ce grand et beau projet, nous avons besoin de votre aide, de votre contribution, tant bien matérielle que financière, car je m'aide en aidant les autres. Kolala kolamuka ezali habitude te ndenge tokolobaka awa na chaîne Abisso Magazine TV UK. Soki tomonani lelo ezali po Nzambe abateli ngai na yo po ete tomona na lisusu na kati na chaîne na biso YouTube. J'espère que esika bino banso bozali malamu, nzoto ezali pe très bien. Biso pe par la grâce de Dieu tozali très bien. To yesusu komona na lisusu liboso ya écran na bino po nako présenter bino émission na kati na rubrique na biso mituna. Ezali vraiment makambo, mituna nde makambo. Alors, na mukona lelo mutuna na biso ewuti bongo epai na nani? Mutuna lelo ewuti epai na mwana biso moko ya Sunday School. Papa James Antosi. Ye atuni biso mutuna. Alobi a remarqué que l'église na biso kimbangiste, avant que culte ebanda, ezalaka na mutu moko akobetaka ngonga. The question that a little boy, Papa James, who is 8 years old, why do we have to ring the bell before church starts on a Sunday? Nalobi en anglais pour na bana mike ba comprendre. Po na ni to betaka ngonga liboso ete église ebanda. Mwana na biso aza na 8 ans. Ba observaka, ba talaka pe bazala na mituna ebele. Mwana ya mayele nde atunaka pe akozwaka eyano. Ya mwana Papa Sami Longotila, révérend na biso, lelo lisusu azali disponible pour na ko répondre na mutuna ya mwana na biso Papa James Antosi po eta ko répondre yango. Na yango tolanda réponse oyo ewuti na papa révérend pasteur et tokozonga juste après. Kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, merci mingi mama journaliste na ndenge opesi biso maloba. Kasi ekozala malamu mingi tozwa nanu motuna yango oyo batuni biso bongo nde tokoyeba ko répondre na mituna yango oyo ekotuna mabiso na mokolo mwalelo. Alors bopesa biso mituna yango. Ok, na kombo tata mwana peli Mosanto, tozi mituna oyo batuni biso. Mutuna batuni biso ezali na ntina ya ngonga oyo ekobeta maka na lingomba na biso ya kimbangisme. Motuna elobi boye.
Papa pasteur, pourquoi tokobeta kangonga chaque fois avant kilte et banda? Babakisi. Basengi topesa explication ya nombre de coups oyo ekobeta maka. Pe pona nini ezana ba nombre de coups spécifiques oyo il faut ebeta maka na première pe na deuxième tour. Oyo nde yango mituna oyo batuni biso boyete tokoka ko répondre. Oui, tolandi ba mituna oyo etuna meli biso. Toche likete nanguya tata molimo santo toko répondre mituna yango la lolenge elongo bani. Alors, avato banda tolingi tolubananu. Yango yengonga ngongeza nini? C'est vrai, ngonga ezali moyen de communication oyo batu bakotilizaka selo kaka na ndenge balingi kotilizele yango. Selo na likambo nyonso oyo balingi batilize pona communiquer na bandeko. Tokozwa exemple kuna na basoda tomonaka ya rassemblement soki ekoki babetaka clairon. Babeti clairon, soda ne se pas habillé que ya rassemblement ekoki. Tokende na rassemblement. Tokei na niveau ya bamboka tokomona ete nkumu soka zali na posa ya ko communiquer message na batamboka kuna tamsu babetaka mbunda. Tamsu babetaka lokele. Tam mususu pe mutu waza chargé na yango mone abandi kotambula na mboka abandi kobelela luwa boyoka na boye nkumu azala besoin na biso nyonso nesika boye na ngonga boye mutu nyonso ayoki ke nkumu na boye nesika boye akozala na posa na biso. Alors biso pe na église kimbangiste oui tokotilizaka pe ngonga. Pe ngonga yango ebetamaka deux fois ndenge kaka na mutuna kuna pe balobike premier tour na deuxième tour ya ngonga. Alors biso bakimbangi sepe to utilizaka ngonga to tobetaka ngonga avant culte et banda. Alors pona ko répondre mutuna nga na ko préférer tokende nango na Kikongo. Na Kikongo vraiment ekozala malamu mingi. Et qu'on peut s'engager facilité ya ko répondre. Pour nani Kikongo, to yibi ke Kikongo yango ezali langue mère. Langue ya yambo oyo elobamaki na mokili. Biso bakimbangiste to yibi na biso yango. Alors toko senga pe na bandeko baza bano kimbangiste bandeko boyo ke la biso oyo tozali koloba eza vraiment sincère, eza vraiment bongo que langa liboso oye lobamaki na mokili ezalaki Kikongo. Voire même ceux qui tokei na mukanda ya Genèse chapitre 11 verset 1 kuna balbi na biso ke na tango wana mokili mobimba ezaki na okaka na lokota moko. Yango biso to sire bino ke lokota ngo eza nango kaka Kikongo eza lokota mususu te. Alors depuis que tokomema yango na Kikongo donc ngonga wana na lingala. Siko soto kena ngona Kikongo tokobenga ngo ngunga. Ngunga na Kikongo. Alors sikoyo mo wana ngunga. Soki tokena ngo sikoyo na mandombe na système ya miroir ekopesa biso nini ngangu. Ngunga tokena ngo na système ya miroir ekopesa biso ngangu. To une explication facile pour na batu nyonso ba comprendre po mingi toyebi mandombe te. Alors tokena ngo na explication facile. Mo wana ngunga eza na 6 lettres. Alors soto kabule ngo na katikati toche ngu nga. Alors ce qui sikoyo to baloli yango ekopesa biso ngangu. Ngunga to baloli yango na système miroir epesi biso ngangu. Alors ngangu na lingala elobini nike mayele.
lukala ngangu, lukala yengangu, lukala yengangu, bozala mayele, bozala mayele. Donc, tant que tu veux tangonga wana no bazoko pesa biso, bazoko alerte biso ke tozala mayele, tozala prudent. Yanda kwa nzambe sa nini elingi kokoka. Ya mwana balamusi biso, babeti biso ngonga. Moko na botanga yoki wana premier ngonga lokala te église no balo fona sala mbangu pe ni dike deuxième ngontre ko beta ekutanga na kati na ndaku na nzambe. Ngangu, lukala yengangu. Bozala prudent, bozala mayele, pamba te ngonga yanda kwa nzambe, tango ngonga yanda kwa nzambe elingi ko beta po église ebanda. Alors yango mona kana kati na lingomba na biso, soki ngonga liboso ebeti. Ba choriste babandi ko sala répétition, babandi ko yemba. Ba musicien pendengi moko, ba flûtiste pendenge moko. Pourtant mususu pendant la semaine nzembe vanda ki malamu te. Alors na tangu wana ale babandi ko bongisa ma bankwa ka mike oyo ezalaki. Mais soki kaka deuxième ngonga ebeti. Alors ba choriste batiki ko yemba, fakipi basisi ko titi batiki ko sala répétition, mbala moko motei abandi programme. Pambate tangu ngonga liboso ebeti, motei pe mbala moko amati na kinlongo, amati na chair. Donc ezate ke ngonga liboso se betaki, motei azala lokutu kula nanu azomena no café na ye. Te beta mzuku azoko solo na ye na lokutu kuna azoko solo na ye. Or ngonga liboso se ke beti donc alerte ke to komi pene na kwa nzambe eningi ko banda motei amati na kinlongo. Akoki kozala sur place musute fo amata na kinlongo ake ko vanda poza nini ke ngonga mibale ebeta abanda programme. Donc wana pona nini to beta kangonga. Donc ba alerta kabiso ke tango ekoki, tango eza kokoka po nini na kwa nzambe ebanda. Alors toke ce qu'on explication ya baku. C'est vrai negi tolobi ke ngonga beta maka deux fois. Attends, chaque fois ezala nombre baku oyo ekobeta maka. Première fois ezala baku nango ebeta maka, deuxième tour pe ezala pe nangonga oyo na ndenge baku oyo ebeta maka. Alors na premier tour pour ngonga ya liboso ebeta kaboye 9 fois 5 coups. Donc mbala moko ezala na 5 coups. Siko okobeta ngo 9 fois. Yango ko pesa yo sikoyo 45 coups. Donc ngonga ebeta makaboye. Ngo 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 ngo. Donc soko beti 5 coups otangi 1. Donc bandi boy. Ngo 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 1. Ozongi. Ngo 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 2. Donc ok nango kaboyeti okokugisa 9 fois. Yango siko na 9 fois wana sikoyo yango kopesa sikoyo 45 coups wana na premier tour. Alors toke siko na ngonga ya mibale to na ngonga liboso toke siko na ngonga ya mibale. Ngonga mibale pe ebeta kalanga ka presque ndenge moko. Mais kaka nde sikoyo na deuxième tour okobeta sikoyo 15 coups. Donc 3 fois 15 coups. Donc mbala moko eza na 5 coups. Donc okobeta boy. Ngo 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 otangi 1. Ngo 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 otangi 2. Ozongi lisusu. Ngo 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 otangi 3 nde osilisi mbala moko tata motei atelemi bandi programme ba choriste batiki ko yemba fati batiki ko sala ba répétition mbala moko tata motei azu programme ya kobanda losambo. Alors toujours na ba explication ndenge tolobi nini ke baza ko alerte biso ba alerta ka biso ke tata zali koya to kokipe koloba ke ezape na signification de 5 coups wana ezape na signification nango. Donc eza pambate ngo 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 ngo. Donc ezape na signification nango. Alors signification wana to kozango na dévolé.
premier volet ne devait que baza ko alerter biso baza ko kebisa biso bozo la musabiso boza la mayele ndango église ningi ko banda donc signification ya 5 kuwana ya liboso na premier volet et le baka kombo ya papa Simon Kimbangu que papa Simon Kimbangu azali koya alors boza la pré kalate kilte ko banda nengeni nengi tobetaka ngon donc elobaka Simon Kimbangu donc papa Simon Kimbangu azoya na njala sikoyo biso ava papa Simon mawakoma to banina kuyemba kobongisa banzembo donc nzambe il faut kuta biso na kati na ndako na nzambe biso to kuta nzambe te yango balakite ko ya ka retard te to soki ngonga liboso ebeti mutaza musere beke wana ngonga liboso ebeti donc soki ya 45 coups abike wana za ngonga liboso donc na mbangu suka kusala mbangu poni ndeke aya le kati église po te tango ngonga mibale ko beta ekuta ye na kati ndako na nzambe aza na retard te le temps moté azuka miko na komba tata mwana peni musatolio bana programme na biso écoute puisque papa ntembe esi akomi tata Simon Kimbangu sako puisque ngonga liboso Simon Kimbangu azokuya azana nzela donc na deuxième façon to et comme si ko pe ba komi ko biso pe ba komi ko benga biso ba bengi biso pe to ya na losambo donc na deuxième volet ba bengi pe biso bandimi to ya na ndako na nzambe ebeta ka ndenge ni po ba benga biso bandimi to ya na ndako na nzambe ebeta makaboye lui za kusambu donc so benga biso bandimi to ya na ndako na nzambe yango wana ke ngonga liboso ke beti mutu nyonso akomi préoccupé ke ngonga liboso bosala bango bosala noki bana ozusa manœuvre ngonga liboso eza se beti tokende bango mpo nini ke ngonga mibale kuta biso libanda te yango wana tokobetelaka ngonga donc wana topesi pe une explication ndenge ngonga na biso ebetelaka donc ngonga na biso ebetaka 5 coups na premier tour okobetango 9 fois toke siko na deuxième tour to na deuxième ngonga so beti okobetango pendant 3 fois ekopesa sikoyo 15 coups donc na total premier coup tobetaka premier tour tobetaka 45 coups na deuxième tour tobetaka 15 coups siko so to sali total 45 plus 15 ekopesa biso 60 coups. Donc en tout cas bandeko batata pe ba mama na banzi ngonga oyo bapesi biso vraiment ekoki tokoki kwa bize na ngonga te pamba te na kati na émission bazo pesa biso na chaque volume tozali na ba minute oyo bazali ko pesa biso alors pona lelo minute o bapesi biso esi ekoki. Alors, tu peux continuer émission Oyo, na tango Oyo zali koya. C'est parce que tu aussi ici en côté, pamba te ba tuna biso c'est pour na nini ba nombre spécifique Oyo ko beta maka na première ti pe na deuxième tour. Alors, kunande sikoyo parce que kota pena susu na mozindo. Vraiment te promettre bino volume oyo ezali kolanda ndeto kokende sikoyo poto silisa mituna oyo batuni biso. Alors pona lelo biso to telemeli awa nde tozongisi micro kuna epai ya mama journaliste po ete akwa ko clôturer émission. Merci beaucoup révérend pasteur na eyano na mutuna oyo pesi na mwana na biso papa James Antosi. Alors just briefly na wolingana sala mwa moke résumé ya mai oyo révérend pasteur apesi na biso pona kosunga papa James oyo ba maîtrisera plus langue ya anglais pe na bandeko mususu bana mususu oyo tamsu bavandi na ba pays oyo ezali anglophone et kosunga bango bakoka ko comprendre nini oyo révérend pasteur alobi na biso. So just briefly so I can explain to Papa James
what the answer was to his question. Papa James asked the question to know, why do we have to ring the bell before church starts? So here's a short summary explaining what Pastor Sami said in said in Lingala, and I will give a short summary in English to help Papa James Antosi, along with the youths who have more understanding in English than they would in Lingala, or even in other countries where they will follow Magazine TV UK, like in South Africa, in Kenya, Nigeria. They also follow Magazine TV UK, so they will also appreciate this English version. So the first bell is rang 30 minutes before church starts. It is to notify and to alert people, especially in a village, to alert people that church is about to begin. So they will hear the sound, gong, 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 and then they'll look at the time. Oh, it's 9:30. I must start making my way to church. So they will make their way, they will settle, and they will start rehearsing. The choir will start rehearsing, the flutes will start rehearsing, maybe the brass band will start rehearsing. And then the second bell will ring half an hour after. And the second bell, when the second bell rings, it means tools down, everyone, take your position because church is about to begin. So even if you were rehearsing, even if you were singing, you have to stop everything and then take your place, take your seat. So the preacher will stand and ask the person in charge to give the opening song, which is Silwa Nzambi. Who can actually ring the bell? The bell can be rung by two people within the church. So it can either be rung by the deacons, by the catechists. They are the two people within the church who can ring the bell. What if they were running late? Then the pastor can also ring the bell. The sound of the bell has a meaning that many of us do know and many do not know. What does it mean? When it rings, it's saying, Si mo Kimbangu, Si mo Kimbangu. So it's calling Father Simon Kimbangu to start making his way in the church. So you see, our church is a spiritual church. Everything we do has a meaning. Everything that we say, that we sing has a meaning. So I hope that this has helped you, Papa James, to understand why the bell is rang, by whom the bell is rang, and the meaning of the bell. Voilà, napesi mwa moke explication na anglais pona kosunga pe bana na biso. Tokomi na biso na suka, na remercier bino pona patience na bino, na remercier bino na ndenge bozalaki connecté à kolanda biso encore une fois na chaîne na bino ya Magazine TV UK. Pe napesi bino rendez-vous pour la prochaine émission où ekoya kala mingi te et nzambe abatela bino, abatela biso. Prenez bien soin de vous et à la prochaine pour un nouveau numéro sur Magazine TV UK. God bless you all. Ciao. toza na chantier na kimiala oyo bakotonga orphelinat penepene ya nzanza bisadi chantier obengi jiki nini na jeruso bobwaki lelo tozotonga esika papa ya koprojete pierre papa
solo esika obiso nde toponaki yango tokoka kotia babatima to bisika oyo ezala ete ezala ya kotongama ndenge esengeli kosokipe na bana oyo bazali presque abandonne mpe bampaka oyo na kati na lingomba mpe bampaka ya mokili mobimba oyo amoni ete aya kofanda ne na nkamba mpe yambelaka yango tozosenga na kati na lingomba te moto nyonso ya motema malamu apesa biso maboko te esika oyo etongama na lombango nyonso yango lelo tozotya banga na esika oyo.